baki même kosala na bakabale kotumba na mituka liboso ya permanence kotia na basoda ke bacombattant basali makambo wana mais lokola bakonzi balobi bakabale wana esalemi biso ebembe mpe koya lisusu te tozozela calamité gouvernement responsable ezobima nsima nango tokobenga accord parce que aza père ya démocratie il faut tokunda ye na honneur même mutu ya ndenge wana soki balobi corps ezoya il faut bokende kosala bakabale moko ya midele na midele mpona koampeshe corps wana en tout cas balakisi ke eza mitema mabe bakende kosala réunion baprivé na basociété ya avion moko ya te. Mais c'est grave. À quoi jamais qu'on se fait laisser na ba caprice bango ba rosala. C'est que bazo sala plus que congolais à déterminé. On a découragé. Si notre président peut au état de droit et notre état de droit groupe union soyo et ça l'assemblée pour diriger Congo ba rosala té. Alors tolingi toyeba. Yé gouverneur na bango. Donc aza gouverneur ya ville té mais azali gouverneur ya majorité ya PPRD. Parce que PPRD mutu a organisé qui bakabal wana balekisi yango na chaîne na bango babengaka chaîne nationale balekisi yango baza koloba bazozwa monopole ya mboka oyo mais ye azali mwana ya mboka oyo question na biso totuni yango wana bapesa biso réponse balingi tokende kokunda ye wapi ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne et Tracy Mbelenga pro. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Salut fidèles internautes, Valandi à www.elengiacongo.com, la chaîne du moment, avec Tracy Mbelenga Pro, la même magique. Voilà. Devant vous, c'est Jenny Ngoma et derrière cette belle caméra, c'est cache Nicolas Osobia, caméraman star. Voilà. Na biskara ya koyeba makambo ebele bele toza na quartier na parlement debout ya Tchangu o wapi tozo mekamo ko lobela sur rapatriement ya corps ya papa na biso Etienne Tshisekedi oyeba ke ko ya 12 mais tisiko situation prenez zo yebalante kuna na 11e riba soda batie ba soda bele pe musala obanda osala po banda ko tonga mausolée eza arrêté to ebite eza ka mente to eza bakoya nango date mususu yanga to mekano ko tamse micro na ba combattant ba lobela ngo et se brancher sur le www.elengiacongo.com pour voir les news et belé. Tout l'andango ensemble avec vous. Suivez. Votre présent. Mbote maman. Boni. Malam. Papa, tu es sur la situation à lobby le 12. Masolé Zandéni. Pour la situation à lobby le 12, biso tolandaka ordre ya hiérarchie ya parti. Loko la bino moko boyebi. Gouvernement oyo mitema mabe parce que quand on parle na kombo ya Etienne Tshisekedi aza muto yo abundi po na démocratie na état de droit soki lelo batu bakoma olege belé na télévision bakomi koloba c'est grâce na ye mais comment soki balobi ke bembe wana ya bakunda yango na permanence problème ezali wapi on va compliquer la situation. Baki même kosala na ba kabal. Kotumba na mituka liboso ya permanence kotia na ba soda ke ba combattant basali makambo wana. Kuna ba soda bazali. Commune zape pembeni. Ba soda balali wa bazape na ba arme. Et comment un civil goya
aya ko bousculer ba policier ba tumana mutuka ba soda wana bazalaki na minduki na bango musala bango zalaki nini. Donc wana ezalaki théâtre basalaki po baluka mweba siéger permanence pour na compliquer toujours arriver ya Ebembe ya président. Mais lokola bakonzi balobi bakabalo wana esalemi biso Ebembe pe koya lisusu te tozozela calamité gouvernement responsable ezobima simanongo tokobenga corps parce que aza père ya démocratie il faut tokunda ye na honneur. Alors bakabala na bango basalaki po baya kosala ba génocide baboma batu tout ça tosi totimbeli yango lokola tolinga bango balobi ke bino bo violer loi pour kokunda ye na lopango fa bokunda na cimetière eza na bibembe belé bakundaka na kati ya lopango ebele bakopesa kende ko vérifier omona ba exemple bembeza ebele ba monseigneur église catholique monseigneur nani banzezalandu malalu ba malula batwana nyonso bakunda bango wape na bapango na bango permanence wana eza ya biso moko eza siège na biso moko soki tokundi président na biso oyo abundi mpo na démocratie na état de droit lelo soki bazoloba mpo na accord initiative accord ezalaki na eza ye toujours kobunda démocratie soko mabe ezali wapi wana eza mutema mabe même na imbali na Petro Congo bakundaki muntu na kati ya lopango batu na kati ya lopango nakanisi omonika eza mutema mabe parce que bango ebele soki baoloba wana c'est grâce na Tshisekedi nde omoni bakoma kolata ba cravate ba veste bakoma koloba tina ba télévision ba munyere tout c'est grâce na ye. Même bato ba wuti na trahison na ngamu na biso ba ke na trahison wana ba otambola na minyere wana bazwa kango wapi et pas ya Tshisekedi même mutu ya ndenge wana soki balobi corps ezo ya il faut boke no sala ba kabal moko ya midel na midel pona ko empêcher corps wana en tout cas ba laxi ke za mitema mabe ba ke ndeko sala réunion ba privé na ba société ya aviation avion moko ya te mais c'est grave et na Ebembe tant ozalaki vivant bozo banga na Ebembe pe bokomi ko banga mais finalement tokosuka wapi bazo banga te bazo lingane bakunda na honneur bino sko place wana kokunda mutu na honneur c'est alobaki bien sûr toujours à Ebembe aéroport ti palais du peuple après ba cérémonie esili batu nyonso bakozala palais du peuple eza ndako batu nyonso soki basilisi toye kokunda na permanence so mabeza wana eza honneur te eza honneur est-ce que eza honneur te eza honneur donc ce que bolingi liso honneur yango eza isu ndenge donc balingi te ba manifester mutema mabe eza mutema mabe mais baye bagalogola bazosala mutema mabe balinga te bakokindi parce que mutu mwa otikala azate mandat na bango esilaki le 19 décembre na minuit lelo soki bavandi mpo na accord bake ko violer lisusu accord oyo bango balingaki bavanda mais sikoyo bakokende wapi donc makambo na oyo soma mangana alobaka nanga clair na mashaka mo te biso tozozela bakonzi na biso ya rassemblement bazoya lokola bakosala conclave eloko nyonso bakopesa position yango biso peuple tokosala nini tokoexécuter eza nde wana te. Merci beaucoup président, merci. Mbote papa. Bonjour. Papa Kombona. Kombona Guillaume. Pas Guillaume, moi Lilobo Baksa sur Makamba les 12 rapatriement encore à papa Tshisekedi. Bon, Liloba vraiment exact. Vous remarquez quand ba buzobo basali étranger bazo ko empêcher fils du pays à côté na mboka. C'est l'inverse ya makambo. Biloko tout basali wana eza ba scénario et uta depuis Mobutu. Un parti politique depuis création d'Angwe Bundaka non violent, ba parti politique non soit libre, mais pas na biso, bazo armé batia, ce qui peut ba sivera biso na makambuni ni to yebite, et puis tina ko empêcher père il y a démocratie na Congo. To regretter na comportement wana. Tine bazo que zo bibembe na morgue bala tsango tena la police ba mona yibango. Alors ba salité ba marque ba makambo ba bazo sala na démocratie ezalaka te. Et là to yebisa bino IDPS azolanda voie ya direction politique na ye. Lokola ba kondi bazana déplacement tant baroya
bako éclairer peuple suite ya ko enterrer bobsek ya président nderini et ko dérouler. Mais tozoye bango bien que ndenge ti bavandi wana bavandi na voix ya Fox. Mais la politique est na force cité. Pour balobi République démocratique du Congo, il faut régler la démocratie ezala. Mais la démocratie ezali violée à cause ya groupe d'individus bazo que nous rejoint un Bruno Tibala. Mouto babengana même na parlement de bois Bruno Tibala cause na poste été. Bazo que nous repese pouvoir à la première ministre a violé le parti républicain. Il y a rassemblement a violé le parti républicain, il y a IDPS. Ces gens-là baza déjà au bout, il y a déclin à Bango. On ne so basali et aussi mbaté parce que le peuple congolais a coquille jamais qu'on se fait laisser na ba caprice au Bango barosala. C'est au contraire plus que bazo sala Bongo, plus que congolais a déterminé. Tout le monde a découragé. Si notre président peut être état de droit et notre état de droit, groupe Union Soyo et ça l'assemblée pour diriger Congo barosalaté. Alors, Moutoukou ko empêché Etienne Tshisekedi aya na mboka na ye azate. Pour la mukuse natika parole na bato. Merci beaucoup papa, mbote papa. Ouais, merci. Le gros vaccination d'abord les chaînes. Elengi ya Congo. Elengi ya Congo et le kabima. Et les questions internes. Quand on s'appelle une question autour de Nibisio que soit disant banga ba kundé en air. C'est ça non? Mais so banga ba kundé en air, il faut pas respecter accord na ye. Hey, bis to ko boya ko kundé en air té. Sou ko ba respecter le accord. Balongoli mutu wana ba tie soit disant mutu ya IDPS, ya rassemblement. Non, bis to ko CP là, to kundé en air wana. Bis to to za na malobo ya yo. Mais sous ces awanande baza na volonté que to kunda président na résidence ya biso. Ok, nga naza témoin soki na imbali na olakso soki bana fumu na bakufi bakunda banka wana. Ezala même ye fumu bakunda. Bongo bana fumu na président Tshisekedi bazandenga matin, ya za président. Tshisekedi aleki bango. Tshisekedi za mwali. Aleki bango yongo balingi te ko bakunda na résidence wana bakunda na siège na bino. Non, omoni koboya kokunda ye na place wana. C'est-à-dire bazo kozipa ba trace moko boyi. Mais biso lobi ke ba mataba kita. Le président Tshisekedi ba kunde wapi na 11e mairie. Donc toujours so ngasimate. So ba kalisi ke toujours banga te. Tala ngana musicien. Surtout côté makambu oyo, c'est-à-dire pour na kolakisa ke non, toujours na posa changement mboka mobimba. En tout cas, pardon, to sengi vraiment na bango, accord wana ezala appliqué vraiment ndenge yemoko le président Tshisekedi le père de la démocratie atika ki yango vraiment tozana bango problème té pour mezaka ki non ba respecter nini accord. Donc ça donc moi mukena sala ngaka yango wana vraiment soko tamusa micro c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Mbote papa. Mbote maman. Papa moi likamba baksa sur ça. Bon na ina loba boye problème ya pouvoir en place bango balingi démocratie ekota na kati ya mboka te. Quand on parle d'Etienne Tshisekedi, on voit la démocratie. Et pour que la démocratie soit étouffée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire effacer toutes les traces. Si on aura une place où on peut avoir facilement l'accès, où on peut visiter Etienne Tshisekedi, ça signifie qu'au Congo, la démocratie va triompher. Mais si on n'a pas cette place-là, on préfère l'enterrer là où les gens ne peuvent pas venir voir le corps d'Etienne Tshisekedi. Et un jour ou une nuit, ils peuvent passer et faire passer toutes les traces. C'est ainsi que la démocratie au Congo ne pourra plus être existante. C'est ainsi que pouvoir en place le lobby balingi trace wana nyonso esala nini et bunga. Le lobby soto lobby ce qui accord et côté en application té quelles que soient les conditions accord Etienne Tshisekedi osala nini ekozonga awate ekozonga ti mokolo toyeba ke accord wana basala nini ba appliquer ya. Pardon pour la question, accord écoute en application, il faut ce qu'on basa ande ni peut écoute en application. Pour que accord ezala d'application to respecter ba texte ndenge ko mamaki. Tozwa accord totangi yango mama ata mwana o asali première te so ba pesi accord. Il va voir que le lot pouvoir en place basala nini ba violer accord. Du début à la fin, accord est violé. D'abord, la signature, il y a un arrangement particulier. Ce n'est pas devant le Parlement où il y a un arrangement particulier. Kengo, ils sont aussi problèmes dans cet accord. Pourquoi est-ce que Bissoto qui est devant ensemble devant un Parlement qui a signé un arrangement particulier? Donc, il n'a pas respecté l'accord. Et pour plus d'informations, le gouvernement gouvernement de large union nationale. Dans cet accord-là, il y a combien de ministres il y a rassemblement? Et quel rassemblement qui est là?
Aujourd'hui, nous savons qui dirige les rassemblements. Donc, tout ce qu'ils ont fait là, ce sont des aventures. Kabila n'a que plié bagage. Merci beaucoup, papa. C'est un remaniement. Donc, ce n'est pas un nouveau gouvernement qu'on a. C'est un remaniement qu'on a fait. Merci beaucoup, papa, pour la participation. Mbote, papa. Ah, mbote, maman. Papa, quand on est sur rapatriement, il y a encore papa qui sait qu'il y a bloqué, on va bloquer l'avion. Bon, ngana ekolobela deux choses. Oyo ezako concerné loi oyo bango ba mikotisi na loi wana oyo etali makambo ya cérémonie ya retrait de ya mboka na biso na obsèque ndenge nini bakoki ko organiser yango. Na loi tango basalaki loi oyo bango bazako sakapare nango lelo. Bango basalaki loi wana te. Ba Belge mutu basalaki ba loi wana na 1904 nde basalaki loi wana ya ko organiser cérémonie ya deuil na obsèque. Na loi wana balobi boye cimetière il faut ezala 50 mètres na population balobi cimetière mais balobi li tombote parce que tozomona awa même na Kinshasa soko keka na plateau de Bateke okuta batombo ya batu lokola na mboka polo bakunda papa polo wana liboso kaka ya lopango na ye soki okomi kaka na Kingabwa na veni Muzengu okuta mutu moko akufa wana basala kaka tombo liboso ya lopango na ye soki okomi na Zigida okomi awa kaka na Lukunga wana na Njili awa o na Kibanda okuta bakunda batu kaka place wana loi wana Belge atiaki loi wana ezalaki pona cimetière mais ezalaki pona tombote. Aujourd'hui biso tolakisi volonté ya collaborer na autorité de la place oyo ezali gouverneur mais ezokamwisa biso tokendeki epai ya gouverneur tant que gouverneur ya Kinshasa mais tokendeki te tant que partisan ya parti politique moko boye tokendeki tant que gouverneur ya Kinshasa tokomi pa na ye to soumettre bango nyonso bazo travailler d'abord hors mandat to soumettre problème na biso mais to comprendre te parti politique ya majorité et s'accaparer na problème wana et comme lokola problème na bango alors tolingi toyeba ye gouverneur na bango donc aza gouverneur ya ville te mais azali gouverneur ya majorité ya PPRD parce que PPRD mutu a organisaki bakabal wana balekisi yango na chaîne na bango babengaka chaîne nationale balekisi yango baza koloba non babande ko préparer yango bien avant. Bon base à la claire bayebisa biso balingi te ebembe ya père ya démocratie et ya awa tandis que et pas na bango tozomona étranger tozomona bato ndenge na ndenge mais père ya démocratie Etienne Tshisekedi Congolais de père et de mère. D'ailleurs, azana centre ya Congo, ceux qui bolani na carte géographique, bomona ke Tshisekedi Kasai ezana centre ya Congo. Cela veut dire batu misusu ndenge bauta ba Angola, ba Uganda, ba nini mais bango baye bana place bauta te baza vraiment na centre ya Congo. Cela veut dire vrai Congolais. Bango balingi tokene ko enterrer wapi. Pour permanence ezali ya biso. Et pas na biso. Lokola azali père ya démocratie. Tokolobake azali pona Congo mobimba pe pona Afrique. Yende azali ko représenter Mandela na biso awa na Congo. Alors bango ba pesa biso réponse. Balingi tokene ko kundaye wapi tandis que tomoni ba étranger mususu bazozwa monopole ya mboka oyo. Mais ye azali mwana ya mboka oyo. Question na biso totuni yango wana ba pesa biso réponse. Balingi tokene ko kundaye wapi. Voilà. Merci beaucoup papa. Mbote papa. Ngana balikambo accord. Balobi mwana soki sur 10 azu 9 déjà azu examen. Semko asalaki 98%. Mais bino ba professeur Bobino azu té. Bon to yebité. Ya lobaki azu makambo mais et que yemo ka kolandela. Ase ba consultation
lelo olé moko pe sa solution président Sensa a pe cité a tinio sous na deux chambres aussi longtemps baza mandaté bon lelo gouvernement ba yokanaki 54 ministères ba komi na 59 ba mama bango pe batomboki kota bango ba yokanaki ba pesi yango te baza moins par rapport ya nombre ba yokanaki donc nde toza boto suba na mikete na Congo soki bino bo kanisa makambu ya kala kende le baza aveuglé toza so aveuglé te toza kolanda situation mboka de près soki balobi na bino likambu ba conseil bino so ba pesi bino conseil botomboki so ba kumisi bo sepeli semka lobi ka loba moko intox botombo ba chaîne news tout ko finga ko ba n'importe quoi toza so besoin de distraction te peuple azo souffrir to lingi changement na mboka toza gouvernement est crédible de façon que mutu nyonso a se retrouver to tika ko lelande tozo lela donc toza so na posa te ni distraction nyonso bazo sala to fandi te to yebi nyonso et puis to yebi suka nango yana ngana. Merci beaucoup. Mbote maman journaliste. Papa Baxini sur Makambuya Boye d'accord et Papa Tshisekedi. Eh bien mais il fallait y a un peuple à Kanagi Poya mais tout le monde a né ba Karbalo ba Betiwana na ezepe ça vena passe na motema na souci na mawa pour mboka ya Tshisekedi alinga zonga na mboka na ba kunya na mboka na ye mais tala ba biloko bazo sala wana ba biloko bazo sala wana ba beti na ba masasi na butu po batu ba mona te ndenge ba sala biloko wana nyonso batu si ba yebi déjà na ndenge za wana to senga ke batika biso to kunda Tshisekedi na permanence biso nde peuple oyo balobaka peuple souverain biso nde pour les babane ko loba o bagangela ki Thomas Pleron na aéroport kuna o az étranger ko loba makambo ya RDCT ezalaki biso te ezalaki biso siko ba peuple nde tozui ndenge batia na ba article 62 na 69 le peuple congolais a na droit ya makambo nyonso nde tozoloba kete le peuple congolais a sepela kunda la perte de la démocratie na limité batika koloba o bona boy biso to sepeli to kundae na permanence ya limité na 11e mairie nde yango tozoloba ke biso to koloba mingi sute biso peuple si to fongwa na ne bazo kanisa ke baroboma IDPS et rekufa esprit ya Tshisekedi ezana batu nyonso o bazali déjà koli déjà plus koleka kutu Tshisekedi yemoko po toza très dangereux mais nde tozo senga ke soki bango bazo mwa ke tozo doser tozo totala bango na miso loko neti batu mo baza balembele bazo biso balembele te bazo biso ba yuma te na ndenge tozali wana bakanisa te to bosani article 64 tozali prêt to yebisi bango ke toza prêt mais so bango bazo mona ke o biso to lemi na mamo bazo sala babilo bango bazo sala wana ba olembisa biso to lemi na mute tozali prêt bati ba mona biso ba yuma te to vandi tozoma mamiso bazo sala mboka komi ebebi ba détruire mboka na ndenge osakana te fulu nzala pasi minyoko nyonso souffrance na santé ya bato za sute soko tamolo tali ba santé ya bato nyonso tali net bato mo babelaki typhoïde so pendeni na ebisio problème na kata mboko yango tolobi ke dazo répéter yango tozo bossa na article 64 te to ebisi bango déjà mona vitesse to bimaka le 19 le septembre ba vitesse wana ko za soufa 10 batika ba biloko bango ba sala wana ya onto lobi ke batika to kunda Tshisekedi na siège na ye wana tozolo bango monde moma biso nyonso ba mona te ke peuple ndenga zali awa azo banga ou bien osani toza suna ko banga te soki boko boma ka ne bozoni ka ko boma wana mais biso to kotika te bakosi ça peut biso te toza kaka so to bit le loto tema bakoboma biso pe bakosi ça biso nyonso te tozali kaka nde yango wana to lobi ke batika biso to kunda président na biso na siège accord eza ya inani soki Kabila yo respecter yango te to ko revenir na constitution article 64 le Bible. Tout individu va prendre le pouvoir par force, le peuple va le prendre en charge. Toko joyeux, toko déguespire na mboka oyo Congo parce que Congo oyo eza ba Congolais. Toko accepter te que moto moko a piétiner démocratie na mboka oyo. On yaki na on soko lo bayango wana. Bon nga lingi na bakisa boye loko ya mutu ya na sujet nyonso wana. Lelo bazo boye ke ibembe ya président Tshisekedi kita na Congo te. Lelo pouvoir au peuple boko no tuna André Kimbutango. Pouvoir au peuple l'axaka nini.
na tango bakomaka na batango a vote nde tomonaka bango na basite na batriko kokabola bambongo mais lelo oyo sikoyo bato yango bakovote bango nde biso oyo eske armée oyo bazotielaka biso mwa mouvement moke minduki ebimi makambo nyonso ebimi donc bango bato bakovote bango bie peuple yango oyo bazosouffrir alors eloko tosengi batala nanu nsima batala nanu nsima kote bauta baza mpe na bandeko baza mpe na bana eloko bazosala eza yango te ndenge baza wana baza na posa pouvoir bayeba mpe pouvoir mpe moto avotaka bango peuple mais le même peuple soki tozoyokana na bino te ekozala nini na mboka oyo donc mboka oyo sikoyo ekufi kaka libela mpo na André Kimbuta akomi koya kodrible peuple na Congo oyo tolingi tobakisa nde yango wana. Merci beaucoup. Bon, nga nakolobaka mpona apropos ya Olenga Nyau nalanda bapropos na ye nalanda maloba ntango tokona na triomphal ntango tokona na président Tshisekedi alobaka ntango tobaka botrahir peuple te Olenga nko yabi ke boyoki tokotrahir bino te yabi tosala symbole basimbani babi tokotrahir peuple te aye koloba suki no réunion nyonso oyo kosala ndeko président ya UDPS ali réunion ya rassemblement te sikoyo leo tozali wapi ye Olenga Nyau amona trahir abumbiso ayeba ke on saluki likona c'est comme la SND na suki nanga wana. Merci beaucoup. Voilà fidèles internautes balandi à www.elengiacongo.com tokobi wana suka ya micro baladeur na biso leto yaki ya tokitaki na Tchangu na quartier A na parlement debout ya Tchangu quartier A wapi ba combattant ba lobeli sur rapatriement ya corps ya président Tshisekedi ezaki reporté na date mo ultérieure to éviter ekoya na date nini mais baza impatient cause la corps wana et biso mo pe toza pe impatient cause la corps wana. Voilà fidèles internautes, restez branchés sur le www.elengiacongo.com la chaîne du moment avec Tracy Mbelenga Pro la même magique. Quant à moi Jenny Ngoma, je vous dis bye bye. Ya Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro.